Top 7, magazine politique ya Radio Top Congo FM, oyo ezongelaka basango ya motuya ya Poso Mobimba, elongo na acteur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Bokechu. Mikolo nyonso ya samedi na ngonga ya 20h15, pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer, benga na 089 37 35 852. Top 7, politique ya RDC na Bozindo. Tukutani bandeko balandi bomo misano na magazine politique Top 7. Top 7 ezali moko ya manaka ya Radio Top Congo FM mo kozongela kana Bozindo nyonso ya mutuya oyo itambisaki biso Poso Mobimba. Bongo bandeko balandi lokola boyebi na poso ya mutuya ezalaki démarche to pe procédure oyo Sénat ezalaki na yango mingi penza, commission spéciale chargée à examiner réquisitoire et auditeur général et FRDC ou atindelaki ba Sénat pour na koluka ko senga été Joseph Kabila ba immunité parlementaire naie lokola sénateur à vie et koka kolongwa pona nini parce que Joseph Kabila azali moto oyo asali mosala elongo na batomboki pona ko renverser pouvoir elongo na ba puissance étrangère notamment le Rwanda et puis akendeki na ekolo Goma na na ville ya Goma chef-lieu ya province ya Nord Kivu alors que ezali sous occupation ezali entre autres ba grief ozala qui retenu à sa charge et bon monaki Sénat président du Sénat la qui a étudier yango en toute impartialité. Et puis, les sous commissions qui mise en place, c'est qui composé na 40 sénateurs et à différentes provinces yambo cannabiso, étudier qui commission qui mise en place, même pesa qui 70 heures après tout le monde qui va pesa qui rapport na yango après qui na vote majorité écrasante des salaires qui va salaire qui que va voter pour la levée des immunités. Est-ce que démarche wana isalami kola lisamami beko nini yango e poussé ba sénateur lelo bakoka konzima ko accéder na demande ya auditeur général à FRDC pour na poursuivre Joseph Kabila ancien président de la République bongo likamosusu pe ezala ki se makambo ya justice metoko kota ngo vana Bozindo te makambo itali Augustin Matata Poyo pe ministre Constant Mutamba et puis allocution to pe adresse à la nation et ancien président Joseph Kabila kasina Mozindo penza to kolobela ni netindi ba sénateur ba koka ko senga ete Joseph Kabila solo ba immunité na parlementaire iko kolongwa na boelelo na luki moto azalaki au cœur parmi bato bazalaki na kati ya commission l'un des sénateurs membres de la commission qui mise en place par le bureau et assemblée nationale na kombo ya sénateur Jean-Pierre Bokechu yi azali élu ya province ya Équateur na ende tokoyeba na Bozindo ako manyolobi ako limbola pourquoi ba aboutir na décision ya ko voter kino koluka kolongola ba immunité parlementaire ya sénateur à vie Joseph Kabila na buena pesi mo na mboka Jean-Paul Bokechu mbote mama mie lelo na mbio lokola membre ya commission spéciale qui mise en place chargée ya ko examiner le réquisitoire ya auditeur général ya FRDC pour na kosenga lever ba immunité Joseph Kabila lelo procédure na bino ezala qui violé ou pas parce que article 8 c'est le congrès mais auditeur général yé moka komeli Sénat et puis bino bosali yango est-ce que bobuki mibeko topé bosali o mibeko elobi matondi mingi mama Myriam na ndenge bobengi biso pona koyebisa ba imboka ndenge nini makambo esalemaki na chambre ya likolo ya Sénat babengaka chambre haute liboso penza esengeli koyebisa population ke chambre haute ya Sénat eza chambre ya basage ya République kuna eza bato ya bwanya et puis na musala tosalaka na bokebi mingi pe na bwanya makasi c'est-à-dire tosalaka ndenge nini pona kubongisa mboka ndenge boyebi mboka na bokoko na biso etambolaka na bato ya bwanya bankumu ya mboka ndenge nini batalaka makambo na ndenge ya malamu pour que mboka na biso etelema tozalaki saisi Sénat ezalaki saisi na auditeur général na réquisitoire pona kotala ndenge nini ya kolongola ba immunité ya collègue Nabiso, sénateur à vie, ancien président, Joseph Kabila Kabange,
peut autoriser peut ba poursuite na égard na ye na yango to tango mokanda wana ezwamaki président ya Sénat lobelaki biso na plénière pe batiaki commission spéciale engebene na règlement d'ordre intérieur na biso commission spéciale qui composée na 40 membres les représentants il y a groupe politique c'est-à-dire il y a parti politique et puis représentants il y a 26 provinces nyos c'est-à-dire et ça les 40 membres c'est-à-dire 13 membres il y a groupe politique puis 27 membres il y a province donc on a 40 membres sur 108 membres na kanisi ils ont quitté eza moto moko na mibalo bazalaki na commission te 40 membres bankumu ya mboka bavandi na commission spéciale pona comprendre likambo wana kotala na bokebi likambo yango ezali ndenge nini nyonso esalemaki na transparence na kotosa mobeko na biso c'est-à-dire règlement d'ordre intérieur tozwi ngonga nyonso ya kotosa pe nyonso esalemaki ndenge nini liboso penza tolobi ifoto yoka moto oyo atindaki mokanda ezalo kwa moto ayaki kofunda c'est-à-dire auditeur général yaka yebisa na nobiso mokanda na yo ezali nini poto comprendre yango to tongolo yango malamu ayebisi pe biso to poser pe yeba question nyonso to zalaki nango na kotala mokanda na ye asili akei to suki pe wana te tolobi to benga pe ndeko na biso Joseph Kabila Kabange oyo aza sénateur à vie to bengi pe ye to komeli ye mokanda invitation batieli ye na casier na ye na Sénat parce il faut koyeba ke sénateur nyonso aza na casier na Sénat o batiaka mikanda na biso soki mikanda meme akosala na plénière nyonso tu batiaka moto nyonso tu aza na Sénat so meme boleki kuna bokokuta batieli invitation na Sénat mais bobite boye kosuka te bazwi pe batindeli te na ndako na ye na huissier ake atiki pe mokanda na ndako na ye na kanisi bino nyonso bomona ki pe mikanda na ba réseaux sociaux même ata ndenge pe to mokili koma kaka boma ila ko nyonso kana réseaux sociaux mais to yeko kama na tongo to vandi zela ayete même ata yemoko ayete mais atindi pe ata mutute pe atuni même ba collègue mususu balobela ete parce que règlement d'ordre intérieur na biso et pe ça ba possibilité belé biso moko batoto komaki yango yo moko okokyoya soko oza na moyen te otindi ba avocat na yo ba yekolobela yo avocat conseil soki pe même ba avocat te osengi baninga mususu kuna mi balolo bibolo belangai likambo wana mais to vandi mokolo wana to vandi mokolo mobimba to moni atambuto mokote to sidisi tango pe to sidisi to vandi commission ekoti etongoli to discuter ndenge to salaka examen na débat pe to bimisi makambo ndenge ebimisaki la commission nyonso ba votaki kenyo non ba immunité ndeko na biso elongwa et puis to autoriser auditeur pour que à ça la poursuite il y a ndeko Joseph Kabila. Est-ce que démarche wano ya luna mutuna vous expliquer mais article 8 il y a loi portant statut il y a ancien chef d'État et lobby obino bosali qui auditeur à saisir Sénat au lieu à congrès. Il faut merci mingi na mutuna wana mais il faut koyeba biso moko Sénat tozali ndako ya mibeko. Peto to saka mibeko et pas na biso na Sénat nyonso etambola kana mobeko. Pe na kanisi na commission spéciale pe na rapport auto rendre qui public question à liboso ezalaki est-ce que auditeur moto a saisir biso aza na qualité ya ko saisir biso et puis est-ce que Sénat yango moko ezali na makoki ya kolongola humanité est-ce que Sénat aza na qualité ya ko répondre na likambo wana voilà pe ya misato ezalaki est-ce makambo pe yango o baza kofunda ye eza grave eza biso totali makambo asolo te eza grave. OK. Donc la question misato wana na ndenge na yebisio na ko répondre ya liboso totali po na auditeur général parce que makambo bato balobi mais pourquoi pas cour de cassation procureur général près à cour de cassation pourquoi auditeur général près à auditorat militaire est-ce que makambo ya soda ya za sénateur za ancien chef de l'État pourquoi makambo bafunda na ba soda bafundi na
procureur général te ou aza près na cour de cassation aza kalukwa ya ba civil non ce qui totali mibeko makambo eza na ndenge mibale soki oza na likambo babengaka droit commun ya makambo ya ba civil ou ana procureur général soki makambo etali makambo ya bitumba ya ba soda na nini tout ça ou ana auditeur général. Okay. Mais makambo bafundi ndeko na biso eza makambo etali ya bitumba. OK? Okay. Bafundi on a rappelé que participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, tentative à renversement à pouvoir avec la participation d'une force étrangère, notamment le Rwanda. Donc makambo wana o bafundi etali de makambo ya bitumba. OK. Et puis totali pe mobeko na code ya justice militaire et la kisike na makambo ya ndenge ya bitumba auditeur général azana même pouvoir que procureur près ya cour de cassation. Okay. Donc makambo wana elongwe d'accord c'est que oyo komeli biso mokanda azana qualité ya ko continuer makambo wana passer wana etalinde makambo ya bitumba. Il faut koyeba ke même yo ndenge ozawana so bakuti yo na mondoki ekoza procureur général te ekoza ndo auditeur général. D'accord. Point Yami Balé. Yami Balé totali makambo etali Sénat. Tolobi mais est-ce que Sénat eza esika ekoki tope ndenge baza kolobaka par-ci par-là il faut ezalande congrès. Congrès elingi nini? Congrès eza chambre ya Sénat na ya Assemblée nationale basangale. C'est ça le congrès. Mais zongi biso tozande bato ya mibeko. Tozongi na mibeko. Na mibeko totali eloko ya liboso population basengeli koyeba c'est que ancien chef de l'État ce qui botali na constitution ancien chef de l'État na article 107 ce qui aussi d'ici mandat na ya chef de l'État au commune sénateur à vie statut na yo ezande sénateur à vie na article 104 alinéa 7 ancien chef de l'État, nyonso aza élu, peut atiki pouvoir démocratiquement, aza sénateur élu. À vie. À vie. Sénateur à vie. C'est-à-dire, le long de Yetozali, de Konabiso Joseph Kabila Kabange, statut ezande sénateur à vie, au République Yébélié. Ancien chef de l'État, Tozako Bengakapo, Azalaki, chef de l'État. Mais appelle la Mobeko et Zobatellae en tant que ancien chef de l'État. Ok. Et tango aza sénateur à vie, eza la sénateur à vie, eza sénateur élu, biso nyonso toza ba sénateur. Na Sénat toza kaka na règlement d'ordre intérieur moko, ou eza ko régir ba sénateur nyonso. Na mobeko wana règlement d'ordre intérieur, eza ko pesa biso na ba droit pe na ba obligation. Sauf que sénateur à vie, biso toza élu, tokendaki na ba assemblée provinciale et poni biso, et après 5 ans tokozonga lisu na ba assemblée pour ba pona biso lisusu. Tandis que sénateur à vie, aza libela na libela, na différence na biso kakawan, yeba ponake lisusute, aza kuna libela na libela. Kasi biso, après 5 ans, esili, tozongi lisusu, toke lisusu po ba pona biso. Mais biso nyonso toza ba sénateur. Et puis na ba sénateur wana, biso nyonso toza régi, na règlement d'ordre intérieur na biso, ou eza kolakisa biso. Et loko aliboso, yango wana. Yami bale, na règlement d'ordre intérieur na biso. Ce qui botali yango makambo ya congrès basi ba définira kuna clairement l'article 144 où eza kouta directement na constitution l'article 119 ba définira eloko nini pona nini bokutana na congrès batiaka ka makambo mine soki ba bengi congrès balobi soki bo bengi congrès botala makambo ya congrès yango liboso proclamation état ya liboso eza zela tangelo article ya révision révision constitutionnelle. OK. Ce qui ba bengi congrès, il faut bâtir to révision constitutionnelle. Ya mibale autorisation to proclamation état d'urgence to état de siège ou déclaration ya guerre. Oana ba ko benga congrès. Ya misato audition, il y a discours, il y a président de la République ici, l'état de la nation. Okay. Et puis il y a mine, il y a souka, désignation, il y a 3 juges, il y a cour constitutionnelle. Ce qui
eza likambo parmi mine wana te congrès ezalité. Pourquoi peut qu'on article 8 portant statut na kokoma naza kokenda malembe parce il faut comprendre malam. Donc ceux qui ba bengi congrès tala eloko 4 raisons ngwana. Et puis makambo wana euti na constitution na article 119. Na article 119 elobi clairement tala makambo ya congrès yangoyo. C'est-à-dire balobi kuna boy. Balobi les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. La procédure de révision constitutionnelle, l'autorisation de proclamation d'état d'urgence baguerre, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation et la désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle. Donc, ce qui m'a cambo yeza oyote, kobenga congrès. Il faut battre tout ça, mobeko mokonzi, ou yeza constitution. D'accord. Alors, si koyo article 8, il y a loi portant statut à chef de l'État et l'obini. Avant d'attendre la bino article 1, il faut tout comprendre d'abord du Cambouana. Article 8 wana eza kokwe ya kakabote. Eza statut pénal ya chef de l'État. Pour tout comprendre yango il faut tout eba tango moko chef président de la République. Parce que tango tozo ancien président moko eza kokota mo confusion na ni. Mais ngonga il faut tout yeba kotia makambo wana na ngonga. C'est-à-dire tango za président pe tango za présidenté. C'est-à-dire mandat na yo ici. OK. Pour tout yebi président de la République eza na 5 ans renouvelable une fois. C'est-à-dire 10 ans, 2 mandats. Tango za président de la République, article 167 de la Constitution, est très clair. Il faut, article, on a passé. Pour qu'on comprenne l'article 8, il faut qu'on comprenne l'article 167 de la Constitution. L'article 1, d'abord, article 100, tout ça, il y a président. Ici, et là qu'on a Kolimbola d'abord, c'est que président de la République, tant qu'on a un mandat, il y a président. A koka commettre pe mbeba. Mbeba eza ya ndenge mibale. Mbeba o eza lié na musala na ye. C'est-à-dire azui mobeko moko boya signé mais mobeko wana eza mabe. Wana ba benga faute commise dans le cadre de ses fonctions. Et puis mbeba mususu pe président de la République pe azotamba na cité na motuka bimaki azo mo pepe azotamba na motuka aki atuti tababa to pe atuti mwana banda ikoleka na nzela. Wana eza na cadre fonction na été. Wana za yemoko aza kotamba na ndenge na ye otolobaka ba à côté na ye makambo na ye à côté. C'est-à-dire, constitution et ça la distinction. Tant oza président de la République, oza na mbeba mibale. Mbeba moko, mbeba côté mususu eza lié na makambo na yo, ya musala na yo ya président. Mbeba mususu etali makambo na ya présidenté. Kweta la to makambo ya famille na yo, to pe poza pe moto. Président de la République aza moto. OK, alors ne mona lombango parce que makambo le besoin. Oyo etali na ndenge ya président. Bako azana immunité bakolandela ete mais oyo sali na ndenge ya lokola moto nyonso bakolandela yo na cour de bakolandela yo mais tango zana no président ba suspendre yango wana article 167 ya constitution balobi pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions les poursuites contre le président de la République parfois premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. C'est-à-dire, bah, suspendre. Mais infraction est longueté. Et longueté, bah, suspendre. OK. Tango si mandat na yo, ezongi pewana, bah, ekolande la yo. Oana eza tango zalaki président. C'est-à-dire, tango sali yango, ekufite. To bombi kaka, to tient na frigo, to loba, to tient na frigo. Mais tango si, bah, bien, bah, bimisi pe di kamboana, ekolande la yo na mesa. Sikoyo, ceux qui vont comprendre, beaucoup ya comprendre sikoyo article 8 wana ya loi portant statut ya ancien chef de l'État. Siko article 7 8 wana pona ko comprendre il faut que tala 7 balobini.
tout ancien président, non, 8. Pour les actes, non, tout ancien, 7 d'abord. Tout ancien président élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Mais 8 ici, pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président élu sont soumises au vote. Oyoki Makam. Sont soumises au vote à la majorité des 2 tiers des membres du chambre du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Okay. Donc, Ndena Lobaki, Oya Makambo, Oyo article 8 eza kolobande Makambo ye asalaki tangoza président, mais Oye talaki mosala na yo ya présidenté. Bandela non nango pardon. Bandela on parce que on dirait oui. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2 tiers des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Donc, ce qui population va comprendre les Cambouans. Article 8 ezakoloba makambo salema ki tango za président. Non pas tango longwe. Tango longo comme sénateur. Okay. Ko ozande sénateur. Donc article yo ezako s'appliquer. D'accord. Le plus grave du sous ba juriste tango batali likambo yo. Babi article yo même ba komaka ngonde mbango. Wana mwa likambo msusu to bakisa. Pour constitution loba wateke na baloba ki kunande ba suspendre ango batiki. Ça veut dire tango silisi ozongi soki ezaki na tribunal ok tribunal o ezalaka na kwete au tribunal de paix to soki ni po ozongi citoyen normal. Mais awa batia eloko yo. Mais constitution loba pe boté. Constitution loba pe boté. Donc article P à un moment ça souffre un peu na inconstitutionnalité. Okay. Parce que loi yo ezaki loi ordinaire tango ba silisa ki ba tinda ki na cour constitutionnel te pour cour constitutionnel état la topé et kokani na constitution. Mais na kaya lelo article yo ezawate makambo ba lobby o ba fundi ndeko na biso a passe jusque là za présumé on dengo auditeur général à lobby ezande o esalemi tango aza sénateur à vie. Donc, donc article yo ne s'applique pas. D'accord. Sikawa, bilembonini au auditeur général a memé la kibino pour convaincre bino bonzima que ba immunité Joseph Kabila elongo apesi bino ba élément nini. Bon, yangwana question ezawana boyebi makambo wana eza nani. Auditeur général, il faut d'abord toyebake ndenge toza ko sala musala toza ba institution ebele pe indépendance ya ba institution ezali Sénat musala nango ezali ko sala mibeko justice ezapo esala eloba bosembo ya makambo président azape na musala na ye gouvernement pe musala na ye nani tout ça toza na séparation ya pouvoir pe toza na indépendance commission ya biso pe na Sénat musana bango ezalaki te ekenda koloba tope makambo oyo ndeko na biso sénateur à vie Joseph Kabila sali eza ya solo tolokuta te lobby te keza ya solo to la lobby boy ba élément nini auditeur général a memela kibino pona koloba ketala réquisitoire nanga et c'est basé ou bien zali et c'est basé sur ba élément tel yango na sengibino ke bolongola ya ba naza koken. OK. Donc biso ezaki total kaka makambo ni nango fundi ese makambo wana eza penza makambo o bakoki kofunda moto ya solo makambo nini bilemboni balakisi bino auditeur général aye akanisi bomona ki ba infraction parce ba qualifier na ndenge ya bango ya ba juriste nani tout ça balobi participation au mouvement insurrectionnel abi ndeko na bino sénateur à vie parce que za collègue na biso OK sénateur à vie toyoki un témoignage. Il y a M. Eric Nkuba, oaza cofondateur ya AFC, oui. Cofondateur, il faut donc bateau bavandi, ba créer mouvement wana. Ko la wenge bandaki na masimanimba kuna na masimamboma. Donc bavandi bango ba créer il y a za cofondateur
ya AFC nananga donc bazalaka ensemble bavandaka ensemble basololaka ensemble donc bakendaki na Uganda na Kampala bavandi kuna na réunion ye ayoki balobi baza kosolola o anandenge auditeur ayebisi biso abi ayoki baza kosolola nandeko na bino sénateur avi Joseph Kabila nani bazo solola nanga na Kabila Kabila baza kosolola balobi il faut to boma président de la République pour pas se désordre kuna yende to boma ye nani tout ça balobi te bana babi photo babi te ko boma ete pour so bobomi bokoko mise martyr héros national pour population balingi e mingi malamu nde to bengana kaka ye to sala kaka to bengana ye donc alongwa nana pesa proposition ko bengana nanga ode Kabila nanga lobi ba boma et puis alobi te boma yete il faut kaka nde to longola ye na minduki to kendate kisasa to longola ye na pouvoir d'état tout ça oana témoignage ya Eric Nkuba oyaza cofondateur ya AFC o bakangaki ye na gouvernement yazawa ba yoki témoignage wana peut procurer tobi mais qui vous dit que procure témoignage wana eza sol abi mais non yemoko aza cofondateur peut témoignage wana lisusu asa yango pas procurer ya CPI donc nani tout ça biso to suki na biso wana kaka na koyoka donc preuve ezaka wana wana ya diboso di kambo ndenge wana c'est-à-dire eza kambo moko grave wana eleki niveau na biso oyo eleki biso to mais soki oyoki ka di kambo ndenge wana soki komi akokwisa ba institution parce que président de la République il faut pas obosa nango azali institution ya mboka et puis ba mboka mususu désordre comment na kobenga président ou bien na liwa ya président. Deuxième raison mususu il y a beaucoup to tuni payer nani tout ça bi makambo mususu. Deuxième raison de konabino sénateur avi ye aza nani tout ça aza ko soutenir mouvement alobi que mouvement wana ya M23 ou eza ko boma population AFC M23 ou eza ko boma population ou eza ko massacrer na kanisi boyebi lelo bozana ba rapport nyonso lelo tozana près de 2 millions ya ba déplacés de guerre bato babungisi ba papa na bango ba mama na bango na kanisi boza ko yoka yango na kanisi nyonso tu bazali awa nga moko kutu na kutana na jeune mususu akima côté ya Kivu kuna azana kisasa wa na pesa ke même mbongo pona kotanga parce azana ba parenté o batiki bato ba orphelin basi ko violer donc aza ko soutenir alobi mouvement wana ezande mouvement eza ko répondre à aspiration ya population. Deuxième preuve landaki yango na discours na ye na Sunday Times nani tout ça landaki yango malam. Troisième ndeko na bino aza nani tout ça akendaki na Goma ba media nyonso elobaki te secrétaire général ya parti na yemoko alekaki na TV5 a confirmé yango na nyonso tout ni petobi c'est bino pe ba service secret bozape na ba bi tozape na ba élément mususu oyo eza ko concorder mais tokoki to bimisa yango na ngonga oyo te po eza ya secret ya instruction oyo ki makambo wana soki to continuer makambo eza mo ebele mususu même ya ba financement ya ba côté ya mbongo na ba mouvement pe na mosu pe na ba mouvement na ba mboka wana ko tambolaka nani tout ça ko tambola pa mutambo les lois wa lobiawa mais eza nyonso tu ana pona pété eza pona que rébellion et comment et panza ba institution eza na kati donc okende Goma pe ezali infraction kokenda Goma il faut koyeba sénateur nyonso aza na autorisation ya kotambola mais batambolaka bitambola te oyoki il faut sénateur nyonso lokola pe ancien président de la République aza na loyauté ya mboka na ye oza pe na obligation devoir ya o défendre mboka na yo soki olingi okenda Goma osenge autorisation biso na Sénat obi na kokenda Goma basango bakendaki na Goma ese yoyoki abalandeli bango basango bakendaki na Goma te bakutanaki na bananga est-ce balandeli bango mais vous traitez bango de tous les noms te o aneta libiso te to yaki koloba makambo mususu mais oya yo oyo ke eza ya nini to yebite et puis nazozonga na mboka mais na kokota à partir ya Goma est-ce alobaki ke azozonga kenda kosolola na ba rebelle po batala ndenge nini makambo e kozonga na mboka non
moto ayebite biso to suki kaka wana na ndenge to monaki akenda kuna kosani to yebite auditeur a lobby ezali connivence na ba to o baza ko boma na mboka et o wana eza malamu te tango to yoki makambo wana to bi makambo eza quand même grave biso to lobby te ke eza ya solo to eza lokuta o wana eza musala na biso te justice nde ekotala ndenge nini po eloba yango et puis ba lobby non il faut aya pour aya ko se défendre ala qui s'appelle ba moyen ya défense naï donc biso to suki wana to yoki mais soki yoki ba kawana eza quand même grave. OK, sika parmi l'une des raisons où il s'allait qui beau accéder na demande auditeur général ils allaient présence ya Kabila na Goma yoki a lobby tatika la kokende na Goma te mais a kokende est-ce que beaucoup de zonga moi sima parce que yé mo ka lobby ki kenda Goma te olandi na discours naï mama biso na bisio mosala na biso ya Sénat ezate tokata o ana justice c'est-à-dire eloko za koloba wana auditeur a lobby akendaki toza na ba preuve ndeko Joseph a lobby na kendate yango wana exactement mosala ya justice yango wana eza ko kabola bato soki baza koyokana te c'est-à-dire justice ekozala kuna bakokoma kuna bakosala mais o wana eza mosala ya Sénat donc biso tokozonga simate biso tosaline toza na mboka ya état de droit esengeli moto nyonso a présenté makambo na ye justice ezate so ba lever immunité nde ba condamner yo te ba lobi nde kenda kosamba kenda kolakisa ba moyen ya défense na yo kenda ko défendre cause na yo na makambo o balobi. Joseph Kabila azali sénateur non pas parce qu'il a été élu mais azali consacré na mibeko oyo etambusaka mboka na biso pona nino zolo ba ete biso na ye tozali ndenge moko alors que yo za na mandat yaza na mandate nini kosala lelo que mibeko na bino eloba nini soki lelo Kabila azali reconnu coupable est-ce que akolongwa sénateur à vie ou bien akotika la libela na mibeko mama parce que lobby à vie mais le qui le lot ba grief fonyoso ba lobby likolo na ye renversement tentative et renversement à pouvoir avec la participation d'un pays étranger notamment le Rwanda participation à un mouvement insurrectionnel trahison et crime de guerre crime contre l'humanité soki ba preuve justice azali na yango ils à solo Kabila azali reconnu coupable akolongwa sénateur à vie to pe akotikala na statut wana. Oui, merci beaucoup. Il faut que papa sendeko tuni question na Sénat ezaka kamoko. Et tozaka na règlement d'ordre intérieur ezako régir Sénat, c'est-à-dire tous les sénateurs. D'accord. Et bisa kiyo moto nyonso aza na Sénat eza sénateur. Eza sénateur à vie, sénateur eli nyonso aza d'abord sénateur. Oui. Différence kaka ke pona kokoma sénateur wana. Yo élu, apesa yo loko la prince, prince abotami babi ya kokoma roi. Donc ils a bon. Okay. Mais aux sénateur. Donc c'est ça, tozaka kana mobeko moko eza corriger biso. Et puis kuna na kati ya mobeko wana, tout sénateur a une obligation à respecter la constitution et la loi de la République. C'est toujours le cas Kabila, ceux qui le là allaient reconnu coupable. Oui, a sénateur à vie topé à Botika. OK. Tout sénateur a obligé biso ba sénateur baza likolo ya constitution na mibeko ya république te toza biso nyonso tout na se ya mibeko wana conformément à l'article 60 de la constitution citoyen nyonso na Congo poza na se ya mibeko donc soki lelo na tribunal c'est-à-dire na auditorat kuna na haute cour militaire ba constater que ba infraction wana o balobaki eza vrai et puis il y a condamnation le règlement d'ordre intérieur est clair. On perd le statut à Sénat par condamnation. C'est un sénateur. Ceux qui va condamner yo, tu perds le statut. Il y a Sénat. Le règlement d'ordre est clair. C'est ça. Donc c'est ce qui risque Kabila Soki azali vraiment effectivement des mèches ou bien azali nakatia mouvement izolinga kokoisa pouvoir à Kinshasa. Oui, c'est-à-dire ceux qui na tribunal kuna na lingi tribunal parce que ba ko comprendre ceux qui na tribunal kuna ala kisimi ba moyen ya défense na ye ceux qui ba juge ba lobby to tikio ozana raison ba quitter ye ceux qui ba condamner on perd le statut à sénateur. Si ka ba imbo ka balingi koyeba de cause na sénateur Jean-Paul Bokechu na rappelé bande ko balandi te na yambi sénateur Jean-Paul Bokechu azali élu à IDPS na province ya Équateur. Lelo, à quel moment toko dissocier Kabila, ancien chef d'État, ou azali n'a pas privilège, na sénateur à vie, ou azali lokola sénateur nyos?
Non, il faut tout ça clair. C'est-à-dire, ancien chef de l'État, ils ont ndenge to yebi pour azalaka chef de l'État. Les ala mibeko ezo batela comme tel. Ce qui otangi même na mobeko wana, loi ya 2018, à lobby en tant que sénateur à vie. À lobby même na mobeko wana, à lobby en gona kansi article 5. En sa qualité article 6. En sa qualité de sénateur à vie. Na mobeko wana balobango article 6. En sa qualité de sénateur. Et ça mobeko portant statut ancien chef de l'État. Constitution et loko eza ko reconnaître na chef de l'État kaka sénateur à vie. Donc rien ne le protège en sa qualité ancien chef de l'État. Il est côté. Sénateur à vie. Il n'y a pas, sauf ceux qui beaucoup de il y a un traitement spécial. Groupe Moussousou, il y a sénateur à vie. Il n'y a pas aussi, comme sénateur à vie. Il n'y a pas un règlement d'ordre intérieur, il y a sénateur à vie. Il y a ancien chef d'État. Il y a ancien chef de l'État. Il n'y a pas un règlement intérieur, il y a ancien chef de l'État. Le règlement, il faut comprendre clairement Constitution, l'article 5.4, alinéa 7. Là, on passe ça très clair. Dans l'alinéa 7, balobi 5.4, les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Point. C'est-à-dire, ancien chef, ceux qui ont commis ancien chef de l'État élu, na tongo, c'est-à-dire jour où on a ce qu'on sait remise reprise et l'ambozo bimanango, peut-être ceux qui pape ba ponier à l'attaquer là. Donc on est l'équipe, on l'a dit, il y a mais azabé ba privilège mususu notamment bambo ba futaraye yo zo lobela kaka. Oui, bazana privilège mususu ya nini mais statut na yo juridiquement ça sénateur. Et puis aux allez traiter comme tout sénateur. Sénateur parce que na sénat to da na règlement d'ordre intérieur moko. Ya moko. Mususu ya mususu annexe mususu ya sénateur à vie zalaka. Donc les gens qui va kangi Kabila à perdre de qualité na ya sénateur à vie. Ceux qui va condamner. Ceux qui va condamner par rapport à ba grief ils allaient retenir à sa charge va à perdre qualité na ya sénateur à vie. Sikawa lelo okoki kolobanini parce que toza ko mona lelo ba imbo ka baza ko ba kino ba sénateur ba zumobe ko na pas non mais conscience c'est aller ba règlement des comptes politiques ba pesi bango mbongo etamboli yango wana bazo sala ki ba plénière ya liboso na huis clos bien na ko bombama nde yango esali que ba céder na pression sur le coût ya mbongo ou bien règlement des comptes ou bien mobeko to bien mot d'ordre utile ko lende bo respecter yango. Maman, merci mingi na question ana parce que message na kona lobela population na biso. Il faut d'abord biso moko population tous en a confiance dans l'institution na biso. Et ça c'est très très important. Mboka tokoki to fonctionner té ceux qui tous en a boussole té. Confiance dans l'institution, c'est-à-dire l'institution ça la mosala. Et tant que l'institution ça ko sala mosala il faut biso moko population tous en a confiance. Omoni ceux qui bato balingi kotika pratique ya kalate, ils ne pensent qu'à ça. Lelo na Sénat, les sénateurs ont travaillé en âme et conscience. Na ebisio ba sénateur baza bankumu ya mboka. Bankumu ya mboka basalaka na bwanya pe na mayele pona ndenge nini pase eloko toza ko sala lelo eza pona mboka na biso ekenda liboso. Likambo eye totali na likambo pe na conscience totali ke ezali boye. Ezambongo te eza règlement de compte. Ezambongo te eza pe mot d'ordre te. Règlement de compte te ayebisio totali. Et c'est auditeur général azana qualité à saisir biso. Et c'est Sénat biso tokoki na likambo oyo ndenge na expliquer yo pe makambo o eza reproché et ça na cadre ya ki Sénat. Makambo wana ya kokenda kosolola pona koboma chef de l'État eza na cadre ya Sénat. Ata oza sénateur balobate yo kenda koloba osa complot po bobo ma chef de l'État. Donc o wana o eza obiso tobengaka et salemi en dehors ya mosala na yo ya ki sénateur. Oza ko lobi non nazozonga mboka mais nazozonga na nzela ba rebelle.
oana esalemi en dehors ya musala na ya sénateur yango tolobité makambo ba reprocher à trahison na nyoso tout mouvement et participation mouvement insurrectionnel ba crime de guerre o eza ko bomalelo population na biso o ba rebelle baza ko bomalelo ba population na biso lelo toza ko tika bana bitike ba violation ya ba droits humains oyo esalemi te na ndenge na cadre ya musala na biso ya sénateur yango wana tolobité awa immunité eza ko protéger te. Il faut comprendre eloko immunité eza ko protéger biso na mosala otoza ko sala lokola sénateur mais immunité eza ko protéger biso te na nyoso tokokenda ko salaka okuti ozotamba na nzela taba batu olokoti yango pase naza sénateur na zui taba na kena yango pase naza na immunité bokokanga so bake ko funda yo atindi eloko na sénat te taba oyo zwaki biso sénat totinda ote okenda kokanga ka taba ya batu koliaka yango na nini bakolongo la immunité ba obité kenda nanu kosamba na likambo wana yoki donc ba sénateur basali yango na mayele na bango na nini tout sans pression politique eza makambo ya mbongo te il faut to banda kotonga mboka na biso mboka na biso il faut pas ko bossa na projet ya société à 2006 ya nouvelle constitution eza to construire une société démocratique où eza na état de droit o motonyo surtout aza na se ya mibeko pe aza ko respecter mibeko pe aza ko tambola na ndenge mibeko elobi. Joseph Kabila ngona sima 24 heures après décision à lobby même si a rencontré décision frontalement mais à lobby qui est assemblée ou bien bah institution éthique qui cause à la temple démocratie c'est comme ça la volonté d'une seule personne donc bo abdiguer mission à bino constitutionnel oyoka qui en est au se sentait qui touché Joseph Kabila aza libre ya koloba ce qu'il peut dire mais moi comme membre ya Sénat et membre de cette institution et là qu'on a za ko ebisa bino c'est que institution esali mosala nango na ndenge elongo bani. Donc na ndenge na ebisi bino totali makambo wana misato pe tomoni ke na ndenge boye conclusion ezali bo preuve c'est que ezalaki largement voté majorité ba votaki 88 voix sur 96 ba voté pona autorisé lever à immunité pe poursuite exact parce que bino IDPS ne vous allez majoritaire na Sénat non eza makambo ya majorité te mama il faut que ba makambo mususu puis ko comprendre le problème c'est que tango bande ko baza ko kufa tango bande ko na biso baza ko kufa ngana yo tozalia na kansi tango pape ayaki atoyoka ki ba témoignage ya bato ya est tango bayaki ko témoigner bato nyoso nani akitisa ki ma miso te mais makambo wana eza ko sale malelo peso ki bato baza en complicité ya makambo wana il faut basamba ba présenter ba moyen de défense na bango pourquoi ceux qui bato baza ko kufa tobi eza mabe mais ceux tobi moto aza na bato ano baza ko boma bato tolobi te o e kominde makambo politique et utinde ba mot d'ordre na nini non il faut bato tozala na ba valeur je pense problème moko etikali na Congo eza charte ya valeur nga na tanga na mboka Canada baza na charte ya valeur ya Canada ya likambo wana soki même mobali na yo asali okoebise asali mabe il faut to koma na niveau wana il ne faut pas to banda ko banga pona mitu minene mitu mike mais il faut congolais to koma na niveau wana c'est-à-dire que soki likambo esami biso sotobi eza mabe kokenda trahison ya mboka na yo kosola na munguna po boma bato ba congolais na nini tout ça est-ce ezali eloko ya malamu est-ce que moto a trahir na moto a détourné mbo il fallait qui et me malisungi na bato bazali victime basali eloko moko te nyos ces infractions mais apparemment gestion bato ebele baza ko critiquer parce que bazo mon dirait ba détourner bazali protéger non maman je pense il faut vous féliciter président Tshisekedi depuis a commis na makambo état de droit je pense que on est en train d'avancer dans l'état de droit vous assure oui ça je vous dis sûrement je pense c'est la première fois que boyoka na mboka oyo un ministre ya justice baza ko discuter likambo na ye na kati ya parlement ke balonga ba immunité na ye parce na ka ya détournement de fonds soko za na exemple yebisanga ministre ya justice boyoka ke ba memi likambo na parlement balo et c'est ça l'état de droit je pense il faut to mi betela mambo il faut total mboka ne toza ko kenda liboso mais bazolo ba pe ka ya ministre d'état Constant Mutambezali règlement des comptes te na ebité na za ko loba kaka ndenge makambo za na lobité ke za ya solo to lukuta nga na koti kuna te mais na za ko ebisa bino ke et
il faut total makambo malam. Et puis je me souviens toujours de l'expression au Monseigneur Mosengo Alobaka na parlement de transition congolais to banda kotala ka verre à moitié plein au lieu kotala kaka à moitié vide. OK, to banda kotala. Et puis je crois ministre de la communication Alobale to changer narratif. Je pense mboko ezako sala makambo ebele na côté état de droit. Mais tout l'obéla yango, c'est ça changement. Mais bakapi a détournement ezali ebele, ba projet belé et simbate obezo simbate parce que détournement. Justice c'est ça ko sala. Soko yebi OK ofundi na justice. Justice c'est ko sala musala nango. OK. Mais mais Hollanda qui Joseph Kabila pe azali ko accusé pouvoir il y a actuel la populisme, démagogie, mensonge, arrogance, tribalisme, népotisme, ba discours moko il y a malamuté, injustice et cohésion nationale, les athées, opulence. Est-ce qu'Azana Aza a aussi to le bien solo? Maman, on est à propos na ye mo kaza responsable à propos. Ozali oza sénateur ya IDPS. Est-ce qu'à aussi makamuyo so lobby? Mais ceux qui nyonso ya mabe ezaka kana Congo, alors il faut bomiter la question. Est-ce nyonso ya mabe ezaka kana Congo? Parce que soko tangi oyo tangi wana eleki même 30. Est-ce nyonso ya mabe ezaka kana Congo? Mais aussi de l'autre côté, est-ce na discours na ye ayebisi bino eloko ya malamu ezana Congo? Alors, la vie, Aza opposant. Non, mais la vie, droit et devoir. Positif, négatif. OK? Soko yoki ka motoyer depuis avandaki. Abandika ka négatif. Alors, il faut mitoun. A proposé PAP 12 points na yo fait sengeli ko salema pona ko sauver Congo. Mais ils sont bienvenus, mais question na pourquoi salema quitté depuis quand? Il s'est senti prêt. J'ai décidé de rompre avec les silences. Ça veut dire que à mûrir décision avant à se prononcer. Mais pourquoi silence Ezalaki? On a eu des réponses. Il y a une question. Il y a pourquoi corrompre? Pourquoi alors silence? Namboka, on a besoin de makambunyoso. On n'a pas besoin de silence. On a besoin de makambunyoso pour tout ton amboka. Ce qui m'a rompre silence, c'est que pourquoi il y avait silence? C'est ça aussi la question. Il y a ces demandes. À Kossi. Tout naïe. Non sur tel point à Kossi. Tout naïe, mais ce que j'ai lu dans tous les médias, c'est que le discours était un peu creux. Creux, hein? Creux. Donc, c'est une impasse. C'est une impasse. Donc, vous avez point mon côté beau, mais il faut changer. Non, mboka ko tambola makambo ko salema makambo ko kenda na ndenge ya liboso. Je pense que toza ko kenda malembe mboka ko tambola. Sauf kaka rebelle baza ko linga ko perturber et là en développement mboka bandaki kozwa, mais malgré ça to côté le matin mboka ko tambola. Le chien aboie, la caravane passe. Donc toza ko kenda liboso. On peut ça fait chance na pacte social, il est pas évoqué ango par exemple, il y a basango. Non, pacte social, je pense qu'il faut bosser l'attention. Motomoko te na Congo et puis surtout africain to ba ke to boy pacte social. Mais ce qui pacte social, eza po bato ba kenda ko kabola pouvoir. Nani tout c'est comme aloko en moyen et accès. Les ba initiateurs ba lobby ke ezali te pona ko kabola. Mama, il faut que ça na congolais mayele. Il faut ko yeba mayele. To yebi nani tout ça. Bango moko d'abord ba signer mukanda ke toke kuna ko kabola pouvoir te toke kuna ko kota te o ana eza o balobaka soki bato bazo zanga ngwasuma hein mu pepezo si là bazo luka moyen nani tout ça mama il faut tout ça la différence à bango lelo situation toza na processus na un pays démocratique na processus démocratique na ba institution démocratique toza te na ka o ezalaki ya 2003 o tozalaki constitution te kaka ancien président Moussa Kabila et Moka Bengani Mobutu a commis Mukanda bon acte de transition yango anande biaye ya mobe kunani tous yango ana bango tout bakenda ina Sun City to vanda ndenge ni to fonder l'état na biso na makambo na biso lelo toza na constitution 2006 o esi sali près de 20 ans to kokite to boaka makambo surtout po to zonga na sima to bozongisa to boaka ba acquis démocratique nyoso tout autosai makambo nyonso tout soko lingi pacte social na soki bazoluka ezaba kenda po bakabola ba pouvoir ndenge ezalaki to sa liste yoko zo ministère bo yoko zo entreprise te avant d'abord to kenda pacte ba lobake biso to ko zo pouvoir te to ko kaboela kote tuna bango soki ba lobeli bongo to ko vanda na science te ndenge to mesana na Afrique bongo to solo na komona mutuna ya suka nini ko yebisa na ba ipe perdre parce que mokonzi na bango nde azali
moko ya bao balingi kotia mobulu na kati ya mboka na nzela ya manduki. Non, alors tokoloba, c'est seulement peut perdre tête, tokoloba la population yo surtout. Mboka na biso. PPRD aussi ça n'existe plus hein. Oui. Ils allaient suspendu ni no koyebi ça na ba proche ou bien au bazala na famille politique par exemple FCC ou ba proche ya ancien président. Mboka na biso na kansi depuis constitution en 2006 tolobaki to sala projet à société démocratique RDC. C'est-à-dire to respecter ba institution, pouvoir ya président, il faut na ba élection. Il faut mener une élection en 2028. To vanda, to travailler dans l'élection. Félix Tshisekedi est candidat? Maman, l'élection exactement. C'est ni abimisi programme, calendrier, l'élection en 2028. Ndeko Félix Tshisekedi est candidat na bino à la présidence. C'est ni abimisi calendrier, l'élection en 2028. Ok. Donc, motonyo so a travaillé kuna. Makambo pouvoir na mindoki na ba rébellion tozana ngo besoin te. Botanga ba trois principes où ezalaki il y a constitution à 2006. C'est-à-dire, to boyi makambo ya ba rébellion na bani na mboka, to tika mboka ekenda liboso. To zongi, boyebi même M23 bango moko ba komaka parti politique. Donc, to ça là, to travailler na nini wana, po mboka ekenda liboso, population bazana besoin de développement, ya ba bongi sa condition. To comme kokena suka candidat ya UDPS na 2028 rozana. Na yebite, UDPS ezana ba konzinango, tozana ba konzina biso kuna, ba koloba na ngonga, eko koma. C'est qui peut le président actuel? IDPS bakoloba. Ok. Tokomi na suka magazine Top 7 ya mokolo malelo na kondoli tena yambaki sénateur Jean-Paul Bokechu ya ponama na province ya Équateur pe azali moko kati ya ba IDPS na ende tolobela ki manso etambisa ki biso poso mobimba bokomela biso na page Facebook Top 7 Top Congo FM po ya bazali kolanda biso na YouTube numéro ezali wana sénateur Totonde Botonde na ningo nzima ki ko ya no la mbela ya magazine Top 7 ya mokolo lelo. Merci mami. Awande tokangi kasa ya manaka ya Top 7 grâce les mazalaki na FM na YouTube Patrick Mongongo po sezali ko yende tokuta na moi politique mosusu kimi oboto omboka bino. Top 7 magazine politique ya Radio Top Congo FM oyo ezongelaka basango ya motuya ya poso mobimba elongo na acteur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Bokechu. Mikolo nyonso ya samedi na ngonga ya 20h15 pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer benga na 089 37 35 852. Top 7 politique ya RDC na Bozindo.